Vous s'abonnez massivement à la chaîne YouTube Nabiso Kin Yabana Kin avec Dieu qui casse l'artiste publié mettez votre Android à Kaswag à partir à Stockholm. Vous s'abonnez massivement beaucoup d'informations qui toko il y a chaîne Nabiso YouTube Kin Yabana Kin. Allez check. Merci vous qui nous suivez partout dans le monde, Europe, Asie, Amérique, Océanie. Et sans oublier quand on est dans le Bana Djobo, en Afrique du Sud, en Afrique du South, en Afrique de l'Opala. Merci beaucoup pour s'abonner toujours à la chaîne Nabino, YouTube, Kin Yabana Kin. Devant vous, c'est Julie qui casse sa grosse caisse, double super size, quoi, triple et treble. Hein? La voix de ma mère de Jésus. Un grand merci à tous mes fans, un grand merci à Batutu Bazola Nabiso, un grand merci à Bob Binda, et un grand merci à Aerodance Mengi Unforgettable, inoubliable, Mbossanable, un grand merci à Pinga. Voilà. Le loro toyaki karakola sabino. Comment, mais si a papa Lutumba bino nyostu boye biboza au courant qui est toza en deuil, RDC en deuil, papa Lutumba artiste c'est un moko ya munene a utikoti kabiso lelo eza mes naye dongeto lak sabino ndengezo leka et puis la suite Tolanda. Allez, attention à la main, attention. Bonne bête. Hommage à Papa Lutumba avec mon grand frère.
na biso. Voilà, tout est kolanda wana na bino nyonso ndenge ko Papa Lutumba ebimaki ekotime sepi ndenge bimi tolanda ngo biso na sona bino Papa Lutumba zaki papa mwa malamu ebe ko sangisa. En tout cas zaki artiste moko exceptionnel. Ebe ko sangisa batu ye azaki na makambute ya rukabola orando tout ebe ko sangisa batu puis ye azaki plus ba conseil abande ko pesa ba conseil na ba musicien oyo babeba na tout le temps ba musicien o bakabona tout le temps et puis ye zara ate que to lo ba malamu na ye pour le loisate non ye azaki déjà malamu azaki musicien moko boye azaki na barando te na batu nde zara ba musicien mususu malgré ki mukolo mais aza toujours na barando na batu ye azaki bongo te ya ebe toujours kosangisa batu et puis ye azaki mutema munene na ndenge ki musique wana azaki mutema munene ata yoki ke koto ba musicien ona ba musicien Papa Lutumba balobe boye pona yo azaki toujours mutema munene. En tout cas bolandi wana ezaki wabino grosse caisse double super size quadruple treble. Un grand merci à vous tous pour vos 8 ans na bino ya ofanda vraiment ya rolanda ngai. Un grand merci à Erodance Mengi l'inforgettable l'inoubliable l'imbosanable. Un grand merci à Pinga depuis l'Amérique. Un grand merci à Bob Binda. Un grand merci à voilà pour batunya soro bazotu na Julia Kikasa Papa Lutumba bino batona presse Papa Lutumba atiki banda ku combien atiki bana combien wana isa vie privée ya Papa Lutumba. Biso to sala msana biso to yeto pandi sango to pandi news esili ba vie privée ya batu to kota kate vie privée ya Papa Lutumba to yebite atiki bana combien to yebite atiki banda ku combien mais pona ba rumeur o ezo bimake bana bazo welela banda ku famille ezo welela bazaka na lupango moko puis bazo welela ngo wana nde to tinda équipe na biso ya kini ya bana ya kin o baza na Congo to tinda bango ba okita sur place ti na famille ya Papa Lutumba ti na lopango o Papa Lutumba zalaki place sango komelaki place ba news ali boso ezaki obino nyoso bomone na internet bango nde baroyeba kopesa biso news et puis toko informer bino eza ya solo ou eza ya fake. Voilà, merci na batnyoso balandinga, merci na batnyoso na